Ba papa ya Londres, ba sali na ba mama ya Londres. Ba sali mama Congo nini po mama Congo ayela bango na modèle oya yeli bango. Est-ce que lobika vérité? To a tout el bango ba bordi po na compte à rendre moko boye to ndenge nini bandiko na ngai. Voilà, mbote na bandiko nyonso ya la grande découverte TV o balandaka biso. Vraiment, ça dépend du temps où nous bolanda biso, ba bonjour, ba bonsoir na bino, bo s'abonner, bo like, bo partager. Tout ça l'analyse na biso to yoka mama Congo ba propos teni na e. Est-ce que lobi na biso vérité? To azana compte à rendre moko kuna, alingaki mutu moko boye, to mbanda moko avanda kuna na Londres o esali ke aya ko analyser ko lata na bango na modèle wana. Marambo ya lobi bandiko nanga, est-ce que c'est solo? Chez la biso na commentaire, likez, partagez et ça la biso bien parce que degré na niveau à tout tel bango bordir toko kiangote bande ko boko seka boko lemba awa bordir ndeke yi esongi et là tu la bana Londres toko kiango pété toko kiangote on dirait les kilo na makasi bande ko toloba mingi te sans plus tarder bolanda mama Congo ndenge akoloba ko pesa ba explication ba éclaircissement ako pesa ba leçon morale na ba papa ya Londres na ba mama ya Londres bo like bo partager na ba union sono ba s'abonner te o s'abonner voilà balataka o koka bango te balataka omona mobali penza bimina ndaku tala chapeau munene on dirait mutazo beta sali au drapeau na Buckingham Palace basi na bango tala basil ba mama Londres obike na ebaka te soki Londres zaka monde à part parce que baza na manche mama Londres bon limbisanga po total ka ba soirée à Londres oyoka mis ou passe liboso bata Londres baza obeta biso na basuki nga na eba une fois na voyager na Air France na ke Kinshasa biso bata France to mati to zela sko batu ba uti Londres ba kota to sangana po avion de décoller poto kende bandeko toiko na besoin ko bateke bato ba uti Londres ba masala soso moko ekota na avion ba suki kolobate je pense que na même ba hôtesse ya kati avion bazaki étonné ba ila biso ba coupe moko o sati différence que te avion uti Angleterre basona bazo kitakid ba masala jaune ba masala rouge ba coupe moko papa bongo ba accoutrement surtout baso bata ba bijoux minene pas bande kongana o critiquer te pona moni communauté lingo critiquer mutu que mutu alata ki bien te mais qu'on a fait comprendre batouke elle n'est pas seule à réfléchir comme ça elle n'est pas seule à penser que et l'ambate ezo correspondre na soirée te du moment que ça cher et ça bien kolata nga laksa batuke aza ye moko te na kawana ba congolais belé ba réfléchissa à bongo surtout na Londres papa bongo ba chapeau ba garçon à Londres balataka eza ba chapeau ke ba soirée bongo ba kendaka ba sapatu oyoyo basa à Londres balataka ba goudi wana na lobe ki batunyo surtout te o e touché ye se ke moko alataka ngo eza na mode te Bato basala ba soirée on dirait ba bal masqué on dirait ba soirée déguisée na loba ki bongo papa langa bongo ba boaki libanga côté moko nga pe na talisi bango ke non ndeko ya sali boye maza ye moko te ebele bazala ka bongo congolais soka sombe lamba atezo correspondre na esika okende te ye pone po eza cher c'est ka bongi mais ba chapeau les ara mulungi na quantité mais faut tout na bango otaki vidéo ya bato bakendo zela Jean-Robert Nagar. Namonaki. Moni ba coutrement ngo. Non. Et puis basi ba couler, na évité. Si ko capital la mode de quoi ezaka na France awa, bato musu bazaka na dimala ko capter ton ndenge. Siko ndeti wana na kosa kite, tala ba suka basi bela Londres. Tala ba coupe ba salaka. Tala basi bela Londres na ba banaka ko so ba vidéo na bango ba soirée. Au fin nga se ke moi se retrouver na makamna lobi nga lobela bango nyoso te namonaka penda bah oui namonaki moko atie manzaka eleki milai suki moko muso alati pena bango pe bango to basalisa ka ba éviter ko salisa so po mikolo ba yango ndedo renye
même Maputa, malgré bata France, na ba Belgique, ba déconne pe na Maputa, mais ya basa Londres leki, basa Londres ba comme ça Maputa ba mini jeep. Ah bah oui. Nazo ebiso mutu li puta penda même bambila bel bakanga ngo bongo te. Donc li puta mulai mais comme mini jeep. Mini jeep nazo ebisa et puis na fanti pembeni hein. Oh ba monani. Kasika makabu wana tingana yebi. Omona penda mwasi na mobile ba obima na ndaku bango mbale déguisement penza nazo ebiso. Mwasi ba pena mobile te papa chapeau mulai boy. On dirait ba garde du corps ya Buckingham Palace na bango kuna. Obiso Londres zamboka chapeau mais ba londonais to mona bango na ba chapeau modèle bongo te. Hein? Wana c'est abusé. To kenda pe ba Londres ngoti na balabala to mona pe ba londonais pe bongo te. Hein? Est-ce que bango ba kolombo ka ba londonais ba lata bongo? Te ba classe ngo kitoko. Wana ba clown balata bongo hermo ba. Nazo ebisa yo. En fait le problème avec les Congolais c'est quoi? Quand on part dans le magasin, il y a un magasin mususu ça ba biloko ba tekela ba cinéaste. Ba to ba sala ba filmer. Bon. Ba to ba sala ka ba sala na ba moulin rouge. Au moins na moi si mususu jipe lati. Eza ba jipe ba su ba binaka wo na ba moulin rouge. Mais yeka comme eza combo. Kwa yokika ka combo eza wana. Ya sombi. Na yebisa oti. Nde balata kana biloko mtu balata keza ya ba cirque. Nazo yebisa yo. Ba chemise mususu tomona chemise do bango bakoma bango ko imiter Charlot. Tala ka film bela Charlot mona ba chapeau ebele pa ba congolais. Oh, soki olobi oh ebi prix nango. Ebi prix nango. Tala ba sapatu, mutu so alati sapatu bwe. Isifika obi mwasi mwa kenda feti na Londres, alata sandal moko. So kaka bouger mukia koko buka na cheville. Oh. Non yebisoti. Tala sapatu, donc on dirait bazwa ba étage ya ba bois, ya mabaya, ba coller libaya likola libaya, ba coller libaya likola libaya, ba coller ba tiango peinture, ya lati. Mais soko lobi bwe petio yo ko soma ngote mama Congo oyo, mama koko oyo, oh 5000 livres yo ko kate menga pe na kotambwa na bongo te ebebisa ba démarche ti. Ebebisa ba démarche. Omoni ba sandale ya mabaya o ba chinois balataka o baso bakangaka basala neti azotambola koto yangwana basa Londres msu balata na finga bango te papa basi bela Londres bata kitoko omoni baso bale sika na Londres balata kitoko suki kitoko simple maquillage kitoko o sepeli mais ba ser wana o basala déjà ba vie ba ser wana bango ba komona kombo te soki lamba kombo bimi kaka kuta na bango na avion o kamisu pasi voyager na bango si voyager na bato ba uti Londres bana besoin pe se décliner sika ba uti te ba suki mo ba bimisaka donc soko za na carte avion so ba uti France Belgique Allemagne banaka papa banaka bata bo identifier bata Londres facile. Bango kutu wana besoin bango kutu do ya koloba te même ba test ba ebisika ba uti mama Congo mais bato basala kasuki na masala ya ba soso oh mais ngam na yebisoti mais ça modi te tika makambo wana papa yo linga mwasi na bimeona ndaku na suki rouge vert jaune na mbala moko na mutu on dirait masala soso omoni coupe bazo sala ya Rihanna bango sko bazana ngo sko ke masala ezo kende bwe tout ça yo linga bongo mais oui masala ebele bongo na omoni makambo yo lobisanga so bakanelinga yako bimisa pe makofi wane ba okane la ote ba ebi to ba vérité moi te ba misu ba lobaki ozana raison na moi ba misu lobi non si papa na finga kite na lobeka ya solo ndeko moi so bango babeke o alati robe mabe ndeko pa ba sombi robe ne cher ndenge bango pe balata ka mabe Congolais respectera ne thème ya soirée mutute Congolais romona aye na mariage alati basket merci papa Fabien Congolais romona ye aye penda mariage Fabien le matsayo ouais Congolais mon appenda yé mariage à la basket puis ça comme des garçons bon on a raison mariage peut être tenir des filles on a raison mariage peut être que il faut quand même qu'on respecte et ça mariage yo yé na basket obi que ça na ba boîte de nuit mususu la basket ba ko sauter
Maman Nangai. Donc, je suis avec toi, je te supporte 100% dans la démarche aux Anango. Et puis, c'est là qui vraiment, et Bazana Mitou Yakokanisa, ils vont savoir que ce que tu es en train de faire, c'est la démarche Moko Oeza, vraiment, Yamaye les Mingi. Et puis, tu es une femme vraiment qui raisonne, qui pense bien et qui aime sa communauté. Merci beaucoup, Maman Nangai. Merci, Papa Kaziba. Take care. Merci beaucoup. Papa Nabiso, oh, lobby, eza style, ya Londres. Il faut le bac, eza style, à Papa Nabiso. Papa Nabiso, Preston, fiancé. Eza style, ya anglais. Ce ne sont pas les styles des Anglais. Total, à film, anglais. Tout le monde a anglais. Les Anglais n'ont pas ce genre de style. Un Anglais, même, qui a porté chapeau, au monde a une veste, au monde a une nini, un soutien na moi canne, na moi parapluie, na ma boko. Les Anglais sont classe. À un moment, il faut arrêter. Parce que ici, na Europe, hein, babakake, France est la capitale de la mode. Mais dans ndenge accoutrement, les Anglais sont comme les Italiens. Les Anglais, ils s'habillent bien. Total, akaba film anglais. Anglais, biko fan de sa manteau. À un moment, il faut arrêter, bande konanga. Bien bokasika po bino bozan à Londres, bis total abat à Londres té. Les Anglais, ils sont comme les Italiens. Les Anglais, ils savent s'habiller. Il y a des gens qui quittent la France pour aller faire des soldes à Londres, en Angleterre. Il y a des gens qui quittent la France pendant que sont mabilamba en Angleterre. Mais baso mabilamba oh bino bola tate. Bino boso mabilamba ba clown, yamabe. Na désolé, les Anglais, ils sont classe. Non, to mona ba anglais na boité, ezana ba accoutrement mususu ba monyo na balabala bato ba komi kotel on de toza liboma, de toza malade. Hein? De toza liboma, de toza malade. Arrêtez de dire que c'est l'accoutrement des Anglais. Mais non, vous mentez. Vous mentez total à ba film pe ba anglais. Vous mentez. Pourquoi pour besoin d'Angleterre bongo kosi la bango makambu? Hein? Les Anglais s'habillent très bien. Na Europe, parmi bateau balataka, ceux qui totangi ba italien, totanga pe ba anglais. Totanga pe ba anglais. Pourquoi bozo kosa? Totanga ba anglais. Ba anglais ba ebi kolata. Tala mobile na anglais na nzela. Na chaussure, na manteau, surtout bango baza penda spécialiste ba manteau milai. Ba manteau milai pendo mona penda ke mutatie veste, cravate, atie nini, atie chapeau. Oui, balata ka chapeau, mais balata ba chapeau ne bino bolati wana te. Tota pe ba film ba Sherlock Holmes sit. Sherlock Holmes, soki Sherlock Holmes. Tota pe ba film na bangoti. Tota pe ba film ba anglais na ndenga mabete boko sabiso. So bobi ke style ba anglais, ça c'est l'uvunu, lokuta. Anglais kota mwana sapato. Sapato. Oeza ba style ba gothique ya bato ba na poema mitu. Sapato à verre. Juste mon anglais. Il y a âge nini. Anglais ya papa. Anglais. Il y a papa mobimba ya âge tata na biso oh. Ayata sapato. Na ba chaussette à verre boy. Ah non. Bokosi. Bokosi penza. Ouais, pena ndenga mabete. Bokosi. Te ata film en réalité te maman ba de quoi tout le monde a anglais. Ata film en réalité te faut pas mentir. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, maman Congo, la bande écoute kolala. Ah, limbisa, maman, ba demande des ébélés. Na zela kina mata, na pesionon bonsoir. Nga zara na Londres, mais na ebisio, journée na nga lelole na Monica life no, na lali na koseka. Maman Congo, c'est vrai, on exagère un peu. Mais nga la tanga na Belgique, na Sisa Kuna, na Vanda pe na Paris, na ya. Mais tu vas voir, il y a des gens à Londres, les razo là, tu comprends peut-être que oya uta libanda, azo là ta bien. Mouko msuna ba soirée na tuka ndito là ta maputa muninga mwasi moko akweya. Na chaussure moko donc na kwa suko kangape mate, akwelinga na zala kuvanda. Mais c'est trop. Mutako finga yote. Bako finga yote. Au sali loko moko penza donc au la musi penza c'est pas bien. Il faut pas comprendre biso africain c'est mutolo ba mino vérité bo mona mabe nga mona mituni sapato wana noir yango ba matira ki ba maneke po ba koma milayo yo ki ngola te loko ndenge on a liputa. Est-ce que ça normal? Hein? Et ça normalité on exagère c'est trop. Hein? Leki la biso na mataki oh balta la kabala ta suki ndeni non.
Tu peux passer trop. Et ça n'est même pas propre. Hein? Ngaza pour ma colonna, pour ma Congo. Ok, dans ma maison, il y a ma papa, il y a bien, ils ont apaisé, il y a compensation, roulata, au bimi pour la bien au bongi. Mais ça, tout ça, qu'on exagère le bêta, on dirait que tu as un monde moussoussou, et pourtant, tout ça, qu'on a Londres, place au bacoutrement, bien, Zali, toi, on a bilamba, bien, tout ça. Hein? Oko ke na fait ngala na bima soute na ba milliers mais ce que na bina bima eza na kepe na ke ko sepelisa munoko na ko seka c'est pas normal hein c'est normal tata yo moko loba na yo mama na pesi yo raison hein na soki life no no sala ki na tindeli batunga bota na mama Kongo na ebiso ba bi mama tika to sito ba na ko seka life o roboya hein mutu boke na feti na buto zo la lunette noire ça veut dire quoi tout ça hein na bagan mama surtout ekomi mikolo na ebite soki ba congolais ba sa biso ni na bagan hein na yebisi yo ezako loka na lobi na feti d'abord moto ala taka bien côté bagan pe ba hiver na ba soirée siko po olia ndenge nini so ba pesio biloko po omela masanga ndenge nini obiki ata définition ba bagan to yebite Mama kubanga na ebiso na somo surtout ba sapato a basi okotela suki elobate na côte avion ngala voyagera mingi au moins ka batalon de so ba mati mama na yumo komoka na soni o ba bato bakina ndenge nini ba periki moko bizarre ba suki moko bizarre ba sili suki ndenge nini et pourtant tir se rotier et robendo pe bientôt boité o rotia ba sili ngako na ko ba biloko wana ki mais il y a des moments ko rotia o rotala même si pour supporter hein bali ko lobate photo za la basuki ba extravagant il faut tout ça suki ndenge nini accoutrement ya ko bima e bandaka na suki eza ndenge yo ko latande mo se coiffer hein tout ça ko obligé ko tia basuki ba couleur té oh my god tu go neti moi sa bimina mobali ba ke feti mobali lati ba gang ezali parce que azana problème ya ataki produit BBC et BBC kaka ndengo lobi na mso ko za la choko maboko ba photo msu to kangaka mutachaka choko kanga photo boye maboko ekomi mwindu akangi bagale mso sa bomba mais faut tela te bagango pe et lobi ata yo bata ba griffe comme na ko seka bato pour être bien habillé ça ka komboté ok na magasin ko tuna ata biso moto za so ok na shop na zanga mo na kosa ba course nanga au moins lemsu na moni peka moto na magasin na so tuna ngalobi oh na poni boza kitoko ata lemsu mundele moi ensemble to kotiza rato nini alobana bi oui oh ils a bien pona au couleur yo mo des jeux linga kiango mais tellement que na ba course yo mo autour quand même ma vie ata ya mundele au retour ata 4 personnes bino that's good yo position pour déjà na sepela kinango mususu rozo wa mutoro bati oyo bonga na tena yote oyo bonga na yo o comprendre pe que yo molem so yango apoko so bite mundele na zakina raison pas sur le kisa mama ata balobi li putango ata balobi sapato mama sapato ndengwa pe okina magazo bibisi mbongo ata balobi griffe mama oyo ko buko na minu batu boni ba bambana ka mama to bona ka ba paso bona ka ba ventira batu boni ba koyera na ba sapato wana. Est-ce que les autres mindele on va sapoter on les to ko somba on va le bala biso peut-être ko lata c'est normal ko lata en public. Mama baba blok comme sous to kota na magasin eza nango msusu batu eza ba simple batu ko la biso to ko la tate ba blok comme sous to ba se ba na somba pona ba événement msusu Halloween msusu bal de Halloween ba tukutu teto tiko ko c'est Halloween ba to makambo Halloween peut-être so ba sali soirée ba Halloween ba ba ka obetela so ba ndako awa ba mikolo ba sala ba jabulu ba lata ba talon wana te mama Halloween ezaka na hiver mutala te basket la ti costume na bal déguisé maman bal déguisé ya on a lobi ko na bal peut-être au salle on a kata salle Halloween to mona ka batu balati lati awa na banzira baso de kana na kulingata mona mogondo ndenge wana mais non, on a vendre à Londres, mais pas exagéré. Mais c'est pas tout le monde, Mama Congo. Il y a des gens qui s'habillent très bien. On a bien précisé, hein. Oui, on a bien précisé. C'est pas tout le monde. Il y a des gens qui s'habillent vraiment bien.
au moins peut-être Londres, classe maman, au moins ngana yebi batu ba utaka France ba kesa ba course ya bilamba na Londres. Mais c'est ça. Oui, nebi batu ba yaka même ko sala surtout so ba bloc comme ba bloc ezaka ba prix likolo, nebi même batu ba yaka exprès ngana na ba copine mo ba économiser pour ba ko sa ba solde na bango na Londres. Bah c'est belé, ça ka bango tinga na kuta na ba fie belé, aye Paris, toza na ba ticket mass, atika ba griffe nyonso, ndenge tozoro le bakuna na France, boke musika na ba mboka na mususu boko so biloko ba griffe nyonso na ba magasin wana, aweza nango biloko ezaka nango cher talo bien, mais ya modèle akolata na mama pardon. Ngata mobali nanga so ngo bima nanga modèle wana na ko separate tande ko nanga mobali ko simbate et surtout biso basinga ko mobali na tiki basi nano mama bilate les ana mboko yo mama okotonga libaya no kitoko makamni so bien oyo ko bebisale msuna suki. On dirait ba tout ba comprendre te que ndengo zolata eza na coiffure pe kenda ka match ka ndengo wana mutu so latino bien mo baby sina suki bilamano se baby Merci beaucoup ma belle, merci, bonne compréhension na openda na bata Londres na suki wana. Et puis à partir d'aujourd'hui ngana bilot aussi la dina biso, c'était juste pour attirer l'attention à la communauté, savoir que l'habit ce n'est pas la marque et le prix. Être élégant, être belle et beau pour sortir en soirée ou en fête d'anniversaire, peu importe quel genre de soirée, il ne suffit pas qu'on attaque à combo. Voilà. Moi, quand complexé, bisoteko, obinga, lati griffe et tout ça. Bali Express, c'est comme ça, là-bas, c'est qui toko. Kaba Gilles o na Zara mobile miso mona continue ka Zara abimisi ka moi pantalon na chemise neka na made in Zara mabimi kitoko élégant koleka na yo mutola te biso ba yoji na ba Versace. Donc ne venez pas complexer les gens beaucoup coûter na soirée bi omona neti bino bobongi po bino bolati combo bolati ba 10 000 ba 20 000 ba 30 000. L'habit ce n'est pas le prix, ce n'est pas non plus la marque, mais eza coup d'œil nandengo classé là-bas, surtout ko classé. Voilà, c'était un peu ça. Je n'ai pas le problème avec Bata Londres. Oh, Monique, oh, finga no mama Congo, c'est pas grave. Nana ngana ba griffe na bio na banda koute, binon tulata ko le kabatunyo surtout, et on a besoin ko ça ba sija boye pour batu ba yeba. Ingo bateke pour mama Congo c'est sujet oh ayebi nyonso. Tu eka ko interpeller la communauté que kolata bien eza été. Quoi que ça saute ko yebi pri lamba wana za kolobela. Yebi pri a chapeau wana te. Bon somo na bino bilamba classe ngo na bisika bozo kende ezo correspondre te. Et puis sachez très bien la famille et pas na biso batu mwindu toza na Congo te toza na mboka mindele, on doit quand même s'adapter na makamususu. Oyebi so muninga benso na soirée, OK na soirée muninga au porter chapeau, au porter lunettes, au porter gants tout au long de la soirée, au manquer haute na yo respect. Pour votre information à Souka. Et à l'okoloke na restaurant, ozo liana chapeau na mutu, ou ozo liana manteau. Ça ne se fait pas. Biloke belana foko yeba. Tango ke na soirée ya mutu. Ouais, o lati lunettes. Parce que normalement, oloko, balobi, na bosa ni kombango omoni soko komi surtout pona bino mibali chapeau eza loko motongo osolo na mutu folongo la chapeau et asi na respect donc ba mibali na biso ba congolais belé obolata ka chapeau fandi osolo na mutu bo mona mindele te mundele so azosolo na mwasi asala incline ka chapeau ata kolongola ngo nyonso tout est à quoi incliner ngo si na respect parce que c'est pour montrer que je ne peux pas parler avec le chapeau donc asali signe à respect. Binom tu na Londres kuna boyebi so boyebi valeur ya chapeau. Il faut que tout n'a pas signification un chapeau. Mais binom bokotara na salle du début jusqu'à la fin na chapeau. Pour moi na mindele te, mindele okota restaurant azui chapeau, na manteau, na ba gants atiki et pas bateau bazwaka ba manteau, na vestiaire atiki. Et loko liboso eza yango wana. D'autant bo ke ba soirée bo lata ba gants, bo mo ndeti bo bongi, bo za penza na mi bateli mutu no so yo finga nga yana ngo manque d'argument nga na eko finga te na eko taisa communauté to ana sérieux problème to a vraiment na ba sérieux problème o bato ba bala ba étranger o bala mundele o bala ekolo mususu o saisi soirée na communauté na bino o memi mobali na o meza suka na soni eza suka na soni
yango bo comprendre que moko bando na biso babala mindele bayaka na bango na ba communauté na biso te bafanda ke sika bazana mibali na bango po mobala kokamwa penda aye mwasi moko amemi mobali na mundele na babiloko ya boye o atika komona te mutu banda alataki chapeau alati lunette mais boko koma ba aveugle ah omona mutu obi ke chile lo omati na train omoni mutu alati lunette ana poema misute alati lunette à soleil na kati ya train. N'habite lunettes pour la bune comme un synonyme il y a beauté. Oui, ça donne un petit truc dans la tenue. Ça porte un petit truc. Mais c'est pas un truc que tu peux mettre n'importe où ou à tout moment. T'es. Zéro comme t'as tambo la lunette à soleil sans akate. Ate zana saki na poche a comme si kamoko yo na lati. Au moins na mutu na restaurant. Na minuit, na 21, na 21, boza na restaurant, mais moi ça là tu lunettes. Banda bando se sabio na lunettes, tout ça. Bazo baté, tout ça c'est l'éducation. Hein? Tout ça c'est l'éducation. C'est bizarre, hein? Bisous, bye. À vos claviers demain.